ndeko na ngai fera komi ko bimisa elongi ya stress, elongi ya mawa, elongi ya dépression depuis arrivage ya atterrissage ya Fally Ipupa na Congo. Fally aza ko sala ba actualité na Congo depuis akomaki na Congo ba concert ba nini ba couronnement na ye, décoration na ye, donc aza ko tika tante faire depuis kineso ba matadi kuna ti lelo mutu ata moko te azolobela ye akomi ko bimisa elongi ya kimubange na aja 50 azokoma na elongi ya ba evoloko fere mutu ya 50 mutu asekaka te azalaka na esengo te akomi kolata masque ya vieillesse na age wana elongi ya dépression, elongi ya stress, elongi ya kanda mawa. Nini mutu eza kolia fere gola bandeko na ngai? Est-ce que eza po ateka ki bokonzi pa ya Fally na quartier latin? Fally ko konzaye na ba chana ba makambu na quartier latin. Fere na lobaka toujours que akotika la jamais kozala na niveau ya Fally depuis akota quartier latin parce que akendeki ko déposer couronne na ye. Na lobaki yango déjà. Akomi sika mwana deva Fally akomi chef na ye. Sika Fally akolinga jamais petit na ye oyo azeko konza na quartier la te ba koma niveau moko eko simba te. Yango mona ka Fally asal a travaillaka avec l'excellence pour azala toujours na actualité, azala toujours bon, azwa ba nini ba trophée ba disque belé. Fally ne sengwana ezo bimisa elongi sengo elongi ya koseka, donc mutu aza déstressé. Aza, c'est comme si Fally donc il a gagné la vie pendant que elongi a fait, c'est comme si il a perdu tout. Mais aza toujours ko se maintenir azo linga azala wana malgré que eza place na yete. Ndeko nanga naza ko bemisa naza ko loba avant ko takuna bandeko le 4 juillet tozana concert ya Werason. Boza la distraite ba bieza kote kama eza kote kama kala mingi te sold out kozala ezala te ke no na yaki na retard. Le 4 juillet 2026 Werason aza na Forest National na niveau ya Belgique. Héritier Watanabe le 3 juillet 2026 pe inosbi akozala wana pona toujours ko sepelisa ba melomane. Héritier kozala inosbi akoza ba invité baza ebele, donc bokende ko communier na ba musicien na ba artiste na bino balingaka musique ya Congo ba ko sepelisa pe bino bandeko na ngai. Pendant que Fere Gola aza na Londres na koya nango sima Fally Ipupa pe aza na Londres. Billetterie ya Fally Ipupa eza koteka mabie ezoteka mabie mais tokota kote billetterie ya Fere Gola soki asali keba te yango bozomona azotambola na esprit de mort, esprit ya stress, esprit ya dépression za kolanda Fere po aza kobanga ba biezo te kamate azobanga ba kosekaye kote kuna ba biezo te kamate kote ministère ya kote ya culture ndenge ba finga ki azobanga azo bateni ne ko salema kote ba visa Schengen nyos za problème ndeko na ngai. Fere c'est un homme qui est dans une dépression aiguë eza bolo bateke balinga kayete parce que c'est ezana mutu ata moko te aza kopekisa batu bakende kosomba ba billet eza volonté ba Gaulois bango moko bazomona ete Fere aza eloko te batu bakomi kolemba ba Gaulois balembi Fere ba Gaulois bakomi kofinga Fere ba Gaulois bakomi kozongisa ba billet ndeko na ngai. Fere aza na kati ya dépression totala kaka elongi na ye mutu ya mawa bayebisaki na Fere mwana mobali alelaka te olukisa ki bitumba olukaki kosala front na batu lakisa sika kioza mobali bosi bolobaki boya lisusu te na makambo ya ba main noire parce que bosi bolobaki ke bobuka ki déjà ba main noire bosi bolobaki yango tokolinga te koyoka makambo ya main noire tolingi tomona ba musicien complet bakende na poto ndima ke Fere pe aza danger tolingi toyoka pe ba Gaulois ba sepela ba mona pe ba musicien na bango ya nzala wana na poto ba musicien bazanga stratégie bazanga état ba musicien moko ya kokonda donc ya mabe ya jet set to mona pe bango na poto ekosala bien. Ndeko na ngai Fere Gola na minute oyo kopa box na ye
etikali 2 semaines bokoya tokozonga awa tokosolola 2 semaines tokozonga awa bakoki ko somba na yo billet mais oko regretter okopesa nga raison Accor Arena bao bafingaki nga babengaki nga pona kopesa nga raison na sima na leka na ba chaîne différentes pona ko expliquer na bino le pourquoi na zaiko lobela makambo ya échec ya Accor Arena na lobaki na bino ke bato boza ko yoka balo baza ko kosa bino ke bakoya te parce que bazalaki na difficulté ko zwa visa oyo pe ezokene na même lignée même stratégie même façon on aza ko lobela bande ko na ngai bagolwa soki boza na posa ya orchestre mobimba jet set na poto bakoya te jet set ekoya na poto te bakozala na visa te ya koya na poto Fere akoya na poto mais ba musicien misu bakoya te casier judiciaire ya Fere eza kobeba pona ba Ferrari casier judiciaire ya Fere eza kobeba pona ba Charlie Solo na makambu ya kala casier judiciaire ya Fere eza ya kobeba ndeko na ngai awa soki olobi ke Gilma saza mutu mabe aza mutema mabe asali boy wana eza choix na yo ndeko na ngai mengana aza koloba na yo vérité parce que na lingite otikala na désordre olinga lingite otikala na kozanga koyeba nazande ko informer yo na makambo zoleka na muziki naza ko informer makambo zoleka na muziki ya Fere lelo bozomona bazofinga mutu nyoso azolinga koloba vérité pona Fere baza kufingama mais est-ce que ngana tikala jamais ko changer est-ce que ngana tikala ko changer position nanga parce que na yebi makambo zoleka na kati ndeko na ngai Fere aza na casier judiciaire ya mabe o eza ko permettre te abima na ba visa o boza ko yoka aza ko tambola neti prisonnier moko boye avec donc ba caméra sirié na makambo ebele batu beko bebisa lisusu casier judiciaire ya jet set ya Fere gola na batu na ye eza ba Charlie Solo alors ndeko nanga o sepela nanga te olinga te problème ya Fere eza majeur yango bozomona elongi na ye eza elongi donc elati déjà vieillesse ndenge moko na Karine Mokonzi ba elongi donc ba elongi ya vieillesse batu babolobaka ke Fere aza na mbongo aza patron mais aza ko vivre vie moko malheureuse aza na mbongo ebele mais vie malheureuse bino bozo comprendre te bozolo baza papa soki papa Hervé aza na mbongo ebele aza na mbongo ebele mais malheureusement aza ko vivre vie moko difficile bino bokanisi kozala na mbongo nde kozala ere eza na bao baza na mbongo mais baza ko regretter pourquoi baza na mbongo parce que bazwaki yango na ndenge ya mabe bazwaki yango na nzela mabe bozomona baza na donc baza ko sepela te mutu lokola Fere bosi bomona aza ko seka azalaka ko sepela te parce que yebi na kati kuna aza ko souffrir aza moto ezo zika moto ezo pela na kati kuna depuis abandaki carrière eza stress na ba dépression elongi ya kokanga elongi ya kanda wana nde Fere pourquoi asala batu mabe ebele afinga Kofi afinga Wera afinga Jibe une star lokola Fere leader ya orchestre azo finga batu publiquement sous état ya drogue so état ya nini ndeko nanga visa eza pasi pona Fere ayebi yango mais azolinga kolobela bafane te abombaka na ye po soki alobi vérité bokosomba babillet te yango atikaka bino bosomba billet bokende koyoka concert moko raté parmi ba concert nyonso zobeta na poto concert ya suka ya mabe eza ba concert ya Fere même Redi Amisi abeti concert ya bien koleka Fere gola malgré ça ya munene pourquoi parce que aza ko forcer eza ba forcing ozobeta concert sans organisation oza orchestre mais orchestre baza ko yate parce que organisation ezate ndeko nanga na komi na suka nga naza koya toujours na kopupola soki na lingi kopupola mais on azolo kaka vérité ndeko nanga Irene Mabweni ba nani Mami Sadiki Edwige Balonga sana ba Patricia Edouarda ba
Galoy Gokasa na pesi bino bambo théâtre. On est ensemble bandeko na ngabo partager bo commenter awa naza ko avec détail na makambo yo parce que bato ebele bazoye bateni nezoleka na vie affaire na kobimisa ngo awa. Gilmas Mutuna bino.